mère maman mokondi en tout cas to consommer film na biso ezana bela au mona film kitoko ezana le chemin du chaos yona total film te kota na bela o consommer film ya au mona kuna Serge au mona kuna Gesho na Piro au mona kuna Daily kuna au mona kuna banani bategra banani de baza ko bina kuna so total film te eza vraiment kitoko voyez nini bokote nini boyoki makele lenga azogangela mwasi nanga bino boye popo bosala nini bozwa sango bomema na frontière bokende kotonga nazogangela mwasi na ngai na maman 7e baga azalaka magenya ya maman Bevi afongolela ke porte vraiment obi personnalité moto eza personnalité moto moto moko te na vie alingaka basali réputation na ye moto moko pe te akolinga neti Thérèse ndenge aza bongo apermettre te ke 7e bagarre afinga ye dipina ayelaka ye bapériode moko dipina ayelaka Thérèse Thérèse basalaka mwa baguerre na dipine mais 7e bagarre agangela dipine abini wana aza yaya apekisi pe kosala sous émission contre été eza mbala suka abinga kutu Thérèse ayaye pa nanga mais so abeti nga mbata na osimbe na nzoto te magetu buzobane mais na osimbe na nzoto te 7e bagarre mais na kamwe mutu lokola ya no na benge mande ye moko nga babenge ya no na ba capacité ni nyonso wana ata lelo 7e bagarre ngo aza mabe toke non ka bongo 7e bagarre aza mabe nde ya lobi 7e bagarre aza mabe boina bo to chango bongo na momo muninga na pasa to kufila être cher na ye yo vana TV po finga muta bongo ovana TV po finga muto auto bungi se loko moko boya mutu yo akomaki papa akomaki mama akomaki nyonso ya bango 7e mo souhaite azo ko souhaiter joyeux anniversaire et pas dipina leli ba leli yena yani ba raisonner anniversaire aleki ne la mama estandenga safula ka bango ozomona mais yo vana TV po finga muto ko 7e bagarre tala Thérèse yo balanda ote na mboko ibalanda yete solo awute pas président Caleb balanda yete na loba na yo 7e bagarre balanda ye 7e bagarre tango tourner tango sala nzonzing so 7e bagarre azate nzonzing etala mate Thérèse basenga na nzonzing te est-ce que Thérèse balanda nde balanda 7e bagarre anda opela na moto président Caleb na loba na yo mais babeli président Caleb na nzonzing o mema bana na ndenge bandozala kasi président papa mayele te alaki na souci bana lelo bana pe bazwa succès bana pe bazwa makambu bakomba bana pe eye bana etambola siko lelo mona nga koma jalelo oh yesu lelo mona nga koma kwa ko tutela batu ba bordi non collègue na ye soki alobi makambo malamu mpo na ye nde tomonaki président maki la richesse yako bake belva aza Poutine aza wana aza Poutine de l'écriture a reconnaîtra yango sœur na ye pourquoi pas Thérèsia et bongo lelo Thérèsia azofinga 7e bagarre garde corps abosani ke garde corps ya belveza dipini la confusion entre dipini non eza confusion te Thérèse yebi asobela dipini pe Rikichi bayebani nyonso yolo bavanda mpe ndako moko balia mpe nsanga Thérèse mpe alata sokolia mpe dipine miso elamba bavanda ndako moko na ndeni ok bazaka ndako moko te boyokanisi bato nyonso baofinga 7e bato ebele bafinga 7e au nom de l'amour basenga yango bafinga au nom de l'amour oui c'est pays pourquoi tu as changé il fallait rester toujours comme ça. Il fallait rester Marie Bongola. Pourquoi tu as changé? Très bien. Mais tant que ça n'a qui dame. Parce que ma c'était ma comment prier. Non, il y a pantalon. C'est pas
pantalon pena ata maman stara obela maman nani. Oh. C'était ma prier. Non, yebiso muta tika pantalon akoma moi sa robe. Akoma moi sa liputa. Ah c'est la pena ange na ye. Akoma ne pena jeep. Ozomona mais yo siko ko vanda yo finga mutabo mutana na si azana mawa être cher à 40 jours na longola kutu ko benge ye Esther na komisa ye mama Esther afoza mutema mabe Teresia oya kipe matanga te ka pemeni wana na ye mais lelo ye na mais bien ne et pas maman Esther wana ta badi de lwa bozwa banda okende maman Esther ayebani ozomona apia asunga pe bino oui asunga pe bino bolia pe na ndako ne mombo tourna pe na ndako ne mais oyo finga muto peut-être o reconnaître ta valeur ya grande sœur na bango oyo atika bisote ndeti mpona nga boye na comportement na nga na oya na nga te et puis na komater et puis na présenter pété ba mes condoléances nanga ya Micho ou t'es pas dina na présenter condoléances si condoléances na za humilié c'est dina nango te yeka ndem da za humilié pour ça ka koma ki na été est-ce que ba ngeba fingete mais pour lelo bango balula Michou ba benga Michou dina bombo il fallait Michou passer par dinana pour lelo Michou apesa bango makambu pour lelo Michou azala lelo eza grâce ya dinana wa Michou dans balité azana malgré que ça foutre le panaye azana bombo pour lelo ça a commis lokola Michou Makiasi par exemple que bon to tenga comment to supposer wana ba kopesa mes connaissances na famille Songolo même Michou azana na famille Mbembele bien na opesa mes connaissances Michou Tembolo Koko ako présenter ba mes condoléances na ye na famille Mbembele po ba ebanaka obino na ba tendresse bo comme ça on grave tendresse yo finga dina na kit na matanga avançons lo bana o on a raison continuez apesa ka mbongo oya kambango na jipo kangi mutuka dina na oyebi oyo loba nga na témoin na matanga fleur marquinis dina na kabeta na $50 mais yo lelo zo ko vana kit po finga dina lo ba dina ke matalana tendresse François Davina apo akomi otiko koma ngote vino mobimba abi Davina pas za hypocrite a opese la Mbembele nini pourquoi to swana te eloko kabola biso ka musala bino yo za kota sila nga na kota Bellevue to za binemi te yo kanti lelo Davina apo ndenga za bongo paso ezu Michou Mbembele Davina apo ki pasite to linda wana po ba joie so bazui tana bango ya ko présenter ba mes condoléances c'est pas ndeko na bango yango tendresse il faut vana kiti wa finga batabongo tangu tendresse akofela itata banolo batana batebele oui ba bien ko lo batata te lo ba ya akofela ki papa Joseph Tant qu'on fait la qui est tata. Nana dingala, ok. Toi na ba respect mingi na papa na biso. Ozomona, ba vanda ki, ba te ben tana sa no solo na bango te. Ba présenter ka ba mes condoléances. Pour ni tana sa boya ka ngote. Azwaka nazaka. Ozomona, azwaka pa zo kama na bilongo ya monaka, o ya monaka asatana ka te mufuku wale ko ya kolanda ye. Obi hein, entre nous les collègues. Obi hein, les concerts. Mwana omoni mwana soka linga simba moto batika kai yo ebisanga Michou tanga azaki pa dina na est-ce que Michou azaki na comportement azala ngolelo bon na ba kai fimo très doux poli mouille moi chocolat moko boye chocolat café bien instruit bien éduqué oui mais lelo Michou comment pasila comment ya mundele Michou comment ya partouze non mais on dit comme solo c'est pays chose vraie Michou tanga azaki pas si là et pas dinana azaki otali fi aloka ba Maria Longondo pembe na madame Bellevue ba tegra ba no pêcher ba respect oyo ba ndeko la biso bazoka na bela mais lelo tala Michou ba kange fi ya partouze tozi mono na mi loko atanga azaki pas Barcelone oh Jésus-Christ tozo ka na mi loko atanga azaki pas Barcelone vraiment et pas maman formidable nazo ya lelo na za ndenge nini kabelo eloko bien yoko kabela ngelo voilà sko ekamusi bango oleba manifester sengo wana me bango ba manifester colère
obi ngai mutu na kolobela eza Michou. Ana matanga Bianca. Non, on a ma bête. Toi, tu as ma bête. Michou na matanga. Parce que akoyamba oui, akoyamba catégorie ya batu nyonso. Ozomona. Soki lelo dina na yeli Michou enveloppe. Tendance à ça Michou ko enveloppe par exemple pour dina na tapesio. Po elobi tanga c'est ça nango nini te. Michou te. Ozomona. Lelo oui. Lelo ko mona madame Belleville a son fleur na ye, a te pa enveloppe le te bo pesa moi. Pour la canal ya dinana. Ozomona to pe la canal ya ndeko na biso sila. Pour faire ni papa être cher, ba collègue ne peut pas osangisa. Ba maman Nicole ba katawana, ba maman top, ba maman Leya ba ko sa pe moi quelque chose pour na mwana na bango. Ba ko pesa. Ça continue. Mais ko pesa. Si la to e dinana. Attends la compte ça la compte ça dinana. Na compte ça ba onyo so. Avançons. Na li posi Michou ndo ko fait ni tata. So yeb sanga ba tendresse ba yo te mais Michou en va pendant ko zoate. Et puis que trouble Michou bossa na kaza malade. Ala ko na matanga. 1 million de dollars na joué na 7e. Ndenge Gabriel lobi kata ba tiembo ngona joué na ba 7e na joué na ba onto vunu ya wenge ba tebe ba ndako lubango wenge tangu to yemba bo songo pa kala zakate mutu bazakate mais mukolo basalaka wenge d'ensemble. Tout le monde amanda chanti bazawana, tout le monde batu bazawana, tout le monde a badon na martyr. Tout le monde a tous les wengeman. Et c'est nga te ba benga ba faire, c'est nga te ba benga ba wata. Oui, pour le bozo na tout le monde a bangote, tout ça na boité, tout le monde bale makaba ba beta ba gi lumbe nanga ozali type tout le monde ba beta mokili monde ya surprise. Tout le monde tout le wenge ba beti voyage il m'a la surprise ngana yeba kité dinana ko présenter Michou ba condoléances OK bien loba na o lelo nenge ba Thérèse ya ba ganga na ba ya Gabi ke le producteur mo ka monani atie tout ça neti tout ça si peut-être à 40 000 dollars atie 40 000 c'est belé pour le dire atie bango 10 000 par personne obi que Thérèse a changé malobé na ebisao pour mbongo ba somo na ba nozo ngwa le fort chez maman fonga maman terrasse ba rêve na nazo yebisa yo pour ba humilier pour na terrasse ba humilier pour la terrasse ba peso 15 casier ozoko ko gérer tout. To sangisa maman na question nga suka oto ko chité nango meto ko yango e moi mulai ya Gabi a ko bima na ndeko na biso Yves na tournage ya Sila ya Gabi a ekoloba a ko sa moi sortie médiatique na akana kanda ya mama étoile akoka ekoloba na Sila bongo te Sila ndeko no abengi na tournage kado longwano banjili kuna na moto nga Gabriel kutu na banga ko mata moto. Makambo le cas déjà 2 semaines passées ceux qui bango ba yaki sir na ba preuve o ndeko ba pangi yaki nango sur la toile. Pourquoi ya Gabi ko ozonga susu na ko ça moi sortie médiatique quoi. À vous la parole. Ya Gabi je m'excuse. Ya Gabi neti bato ba vanda na njili. Ya Gabi aleki ba onani. Bato ba vanda na njili. Oh mama wala mukana njili. Ya Gabi poto oh balisi baba malgré tout mabele zwa bango ba trésor pour tout oh mais ba jogo bazakula ba star bazama kasi aéroport ezawa ena njili aéroport za ngengiri ena njili kutu polo ma oh netia Gabi soki non aéroport njili ba pesa na ba oka kombo ya ekena ka njili pona ola kisaka njili ya komi mo munene OK très bien avancons soto vali botesangi non lo bano ya Gabi polo ngangengi akende aéroport amsa kokuta akoka te pe vol embouteillage kangi mais moment toi le kambala moko abimaka te mbala moko kei yango te za pa Gabriel ya Gabi o bozaka na kanda étoile po aloba propos moko mabe vie o te étoile na balwa na batambola mabe ya Gabi ya za na mbali na mukolo abanda sécuriser ya tata mubimba te sika ba ngaba tumbelema ya moto sina Luanda ti
Quand mobala qui marié amema baya so ya ba comédien musu babika na ya moto soki mona musala ya ko signaler bango te me bazika ba innocent ba ne bo fani bo oh kuna ma autox ba tsheda ma moto na babenga na gaz na richoa gaz oh ba ninga ba vandi ba osola lelo ya Gabi oza mutu mobo il faut wala vraiment obligatoire Gabi il faut se repentir ya Gabi tala vidéo basali Karine Pala ya Nicole Bakata ya Gabi so tali maman Karine Pala maman Nicole Bakata baza ko avancer ba pas ya Gabi ko tambola te tala CPI obi ata ba Nigeria ba ini edo ba nani ba tebele baza source ya inspiration ya Gabriel otiki vraiment sima libano moni tatouage ya munene na loboko na nini ba tebele lelo za Gabriel ozomona ya lokande ko na biso mwasi Zena ba danser po ba tika ba collection minene libanda Zena na loba na yo ya Gabi paza na film on ba petite fashion na eba na loba na yo to zu la miso Janifa ya personnage na moni su film wana comprendre film ngwa to juste ko Nicole Bakata poto mona merci Johnson a joué Duben Nicole Bakata a tourné et la télé a joué moi sa papa l'un o azonyo ko la ba belle vie na kimono Sali na ba fidèle nyonso ya mwana suka ya famille Bota ba mbote partout place bozwami mbote na ba abonné na biso nyonso balingaka Bianca Zanga autorité morale na bango muto aspesaka bino ba vidéo ya kitoko na chaîne na bino oyo elobelaka plus kaka mingi makambo ya théâtre lelo vraiment toye ko solola sur ba actualité oyo eza sur la toile bino mo boyebi tangu CPI ayaka votre darling love c'est que makambo ya ko solola ezali lelo vraiment tozo solola sur sortie médiatique ya maman Thérèse ndenga yaki ko s'attaquer na maman 7e bagarre puis to ko solola matanga ekomi fête matanga na tango akala toyebaki façon nini to bandai ko lela ngo to bandai ko lela matanga na robe to kangi kitambala to lela ne longi moko boye bilongi bato babimisaka na matanga na bilongi bato babimisaka na ba fête ezaka des bilongi différents mais lelo matanga ekomi fête to monaki actrice na biso Michou Mbembele oyo a perdaki papa na ye en tout cas ba mes condoléances na ye Tomoni Tendresse Dibinga aya ko s'attaquer na Michou na dina na douce oya présenta ki ba condoléances na famille Mbembele Mobimba lokola pe ya travaillaka na mwana na bango ayebani na mwana na bango mais na ngabo baleza ba cook et simbite lelo nyonso to solango na Bianca Zanga bonjour. Oui, bonjour notre CPI et bonjour à notre manager de luxe Papa Tigre depuis Texas. En tout cas, merci papa pour na bolingo na confiance au Pesabiso vraiment Nzambalola abattre la famille Mobimba. Et un grand merci aussi à notre poutine de l'écriture Belinda Kandi
Maman Moro, Tara Gauchi, VIP international, la reine mère, Maman Mokondi. En tout cas, tu consommer film, na bisu, ils en a bella, au moins un film qui toko, ils en a le chemin du chaos, il y a un total film, tu quand on a bella, on consommer film, ya, au moins kuna Serge, au moins kuna Gesho, na Piro, au moins kuna Daili, kuna, au moins kuna banani, bategra, banani de bazako bina, kuna, sur l'autre la film était, ils ont vraiment quitté côté, et merci la présence ya Chacha. Il y a Exode Mickey derrière la caméra et puis la question il y a merci beaucoup Bianca Zanga toko ta maman na maman na likambo tango monaki camarade na biso camarade ya batu ya IGF Chacha que je salue aye ko s'attaquer na maman 7e bagarre azalaka magenya ya mama Belvi a formulé la porte. Vraiment. Obi personnalité moto, eza personnalité moto. Moto mo na vie alinga ba salir réputation na ye. Moto mo pété a rolinga net si Thérèse ndenga za bongo en permettre que 7e bagarre a fingaye. Dipina yela ka ba période mo be dipina yela ka Thérèse. Thérèse va sala moi ba guerre na dipine. Mais 7e bagarre a gangela dipine abine wana za yaya. Apekisi epe ko sa la sous émission contre été ezambala suka abinga kutu Thérèse ayaye pananga mais so abetinga mbata na simbe na nzoto te magé buzoba ne mais na ko simbe na nzoto te 7e bagarre mais na kamwe mutu lokola ya no na benge mande ye moko nga ba benge ya no na ba capacité ni nyonso wana ata le 7e bagarre ngo aza mabe toke non ka bongo 7e bagarre aza mabe nde ya lobi 7e bagarre aza mabe bona bo to chango bongo na momo mninga na pasa to kufila être cher na ye yo vana TV po finga muta bongo o vana TV po finga muto auto bungi se loko moko boya mutu yo akomaki papa akomaki mama akomaki nyonso ya bango na bango. C'était mon souhait azo ko souhaiter ba joyeux anniversaire et pas dipina leli ba leli ya ne ba raisonner anniversaire aleki ne la mama standinga safula ka bango ozomona mais yo va na télé pour finga muto ko 7e bagarre tala Thérèse yo balanda ote na mboko ibalanda ete solo Aoute pas président Caleb balanda ete na loba na yo 7e bagarre balanda ye 7e bagarre tango tourner tango sala nzonzing so 7e bagarre azate nzonzing etala mate Thérèse ba senga na nzonzing te est-ce que Thérèse balanda nde balanda 7e bagarre anda opela na moto ya président Caleb na loba na yo mais oui président Caleb na nzonzing o mema bana na ndenge bandozala kasi président papa mayele te alaki na souci bana lelo bana pe bazwa succès bana pe bazwa makambu bakomba bana pe eye bana etambola siko lelo mona nga koma jalelo oh yesu lelo mona nga koma kwa ko tutela batu ba bordure yo yebisanga est-ce que ba président Ansuluzolo avec tout le respect bazana ngo wana yo quand président Ansuluzolo akokoma jalelo amutu vraiment président Marc la digeste à cause de jalelo la belle vie asala ngote non collègue na ye so ka lo makama malamu pona ye ndeto moya ki président Marc la digeste ko ba ke belle vie aza Poutine aza wana sa Poutine de l'écriture on reconnaîtra que ngo sœur na ye pourquoi pas Thérèsia et bongo lelo Thérèsia azo finga 7e bagarre garde corps abosani ke garde corps a belle vie za dipini c'est la confusion entre dipini non eza confusion te Thérèse yebi asomela dipini pe Rikichi ba yebani so yolo mavanda penda kumoko balia pa samba Thérèse pa lata sokola pe dipini mso elamba bavanda ndako mona ndeni ok bazaka ndako moko te boyo kanti ba tu ba finga 7 bato ebele finga 7 au nom de l'amour basenga ngo ba finga 7 au nom de l'amour oui c'est pays pourquoi tu as changé
Il fallait rester toujours comme ça. Il fallait rester Marie Bongo là. Pourquoi tu as changé? Très bien. Mais tant que ça n'a qu'une dame, parce que ma c'était ma comment prier. Non, il y a ah, c'est que pantalon pena ata ma mère stara obela ma nani. Oh. C'était ma prier. Non, il y a mutatika pantalon akoma moi sa robe. Akoma moi sa liputa. Ah, c'est la pena naye. Akoma ne pena jeep. Ozomona. Mais yo siko ko vando yo finga mutabo mutana na si azana mawa. Être cher à 40 jours kuna eko. Na longola kutu ko benge ye Esther na komisa ye mama Esther. Afoza mutema mabe. Oh Theresia. Oya ki pe matanga te ka pemeni wana na ye. Mais lelo ye na mais bien et pas maman Esther on a ta badi de loi bozwa. Banda okende. Maman Esther ayebani. Ozomona apia asunga pe bino oui, asunga pe bino lia pe na ndako ne mo tourna pe na ndako ne. Mais oyo finga muto peut-être on reconnaître ta valeur ya grande sœur na bango oyo atika bisoté. Merci beaucoup Bianca Zanga simba kaka wana parce que toza makama matanga. Matanga na loba ne bande to ebi ndenge to lelela ka matanga. Biso ba africain. Mais lelo matanga ekomi oyo a présenté condoléances na yete oyo ayate liste bimi dinana ayate madame Belvi ayate kingani ayate vraiment na matanga ya actrice na biso oyo akufeli papa na ye Michou Mbembele ndeti mpona nga boye na comportement na nga na oya na nga te et puis na komaté et puis na présenter pété ba mes condoléances nanga ya Michou ou t'es pas dina présenter condoléances si condoléances na za humilié c'est dina nango te yeka ndem da za humilié pour ça comment qui n'a été est-ce que bange ba fingete mais pour lelo bango ba lula Michou ba benga Michou dina bombo il fallait Michou passer par dinana pour lelo Michou a pesa bango makambu pour lelo Michou aza lelo eza grâce ya dinana wa osomona mususu papa akufi asola na silate peut-être asola na dinana très bien ozomona pourtant udina na sali yango oui pourtant udina na sali yango asali yango te ke lokola asala ngo na sentiment moko boye to asala ngo ndenge matala na tie a présenté pe condoléances ozomona na famille apesa pas Michou te osaki ke pas Michou condoléances ma fille chérie aboyine ko ça semble abi condoléances na famille Mbembele ozomona parce que la kati Michou azana na famille te oyo dinana ako présenter ba mes condoléances et pas nani et pas Michou Michou dans balité azana malgré tout ça foutre le pas na ye azana bombo oyo ça a commis lokola Michou Makiasi par exemple que bon to tenga comment to supposer wana ba kopesa mes connaissances na famille Songolo même Michou azana na famille Mbembele bien non pesa mes connaissances Michou Tembolokoko ako présenter ba mes condoléances na ye na famille Mbembele po ba yebanaka obino na ba tendresse bo comme ça on grave tendresse yo finga bien na kit na matanga avançons lo bana o on a raison continuez pesa ka mbongo oya kambango na jipo kangi mutuka dina na oyebi oyo loba nga na témoin na matanga fleur marquinis dina na kabeta na $50 mais yo lelo zo ko vana kit po finga dina lo ba dina ke matalana tendresse François Davina apo akomi otiko koma ngote vino mobimba abi Davina pas za hypocrite a opese la Mbembele nini pourquoi to swana te eloko kabola biso ka musala bino yo za kota sila nga na kota Bellevue to za binemi te yo kanti le Davina apo ndenga za bongo paso ezu Michou Mbembele Davina apo ki pasite to linda wana po ba joie so bazui tana bango ya ko présenter ba mes condoléances c'est pas ndeko na bango yango tendresse faut vana kiti wa finga batabongo tangu tendresse akofela itata banolo batana batebele oui ba bien ko lo batata te lo ba ya akofela ki papa Joseph
Tant que fait qui est tata. Bavandaki. OK. Toi na ba respect mingi na papa na biso. Ozomona, bavandaki. Batebe tana sa no solo na bango te. Ba présenter ka ba mes condoléances. Pour ni tana sa boya ka ngote. Azwaka. Azwaka. Ozomona, azwaka pa azokama na bilongo ya monaka, oya monaka asatana ka teke mufuku wane ko ya kolanda ye. Po azaka da fi de problème. Wana de ya bomite. C'est pas au kata biso ka kata kaka. Noko bapangi babeba na kala tendance ko la tendance ay ko dévoiler en vérité face à balokuta bayokanaka to mona ko bapangi aya a déclarer aloba mais lelo mutu loko la tendance a bosani ba bien fait abatana surtout on ko tombola lelo madame Dina autre te madame Dina na hypocrite c'est grâce à Dina na de michoaza o lelo sila a commissaire et bonbon ou me pe na mondo nini o Dina na micho ba welela te tout sola non entre nous les collègues les concerts mwana omoni mwana soka linga simba moto batika kai yo ebisanga michu tanga azaki pa Dina na est-ce que michu azaki na comportement azala ngolelo bon na ba kai fimo très doux poli mouille moi chocolat moko boye chocolat café bien instruit bien éduqué oui mais lelo michu comment pasila comment ya mundele michu comment ya partouze na ba likamba solo c'est pays chose vraie michu to ngazaki pas si là et pas Dina na azaki otali fi aloka ba Maria Longondo pembe na madame Belleville ba tegra ba no pêcher ba respect oyo ba ndeko la biso bazoka na bela mais lelo tala michu ba kange fi ya partouze to zi mono na mi loko atanga azaki pas Barcelone oh Jésus-Christ to zaka na mi loko atanga azaki pas Barcelone vraiment et pas maman formidable nazo ya lelo na za ndenge nini fi ya partouze Fimo bakanga basuki babendi basuki boye balati ba uniforme boye fima Barcelone ozomona alaki na ba respect na emo moye mwindo bien no mo bien mais lelo tala aka pene no biologique lelo tala le bébé comme ya mikolo bango ba michu est-ce que on dit michu kasi tango bozola la te cadence tango bozola te sel ka matanga te ana matanga totalisa na bato oui tole la papa kufi mais michu azali c'est ça ozomona to peta pende ko conseil vi o monde TV yaka ngo malembe potango bazaka pa ba Dina na bazaka na ba personnalité mususu est-ce que bango balobi kaka par rapport ya ndenge ke bicho ko reconnaître madame Dina na te na émission ou bien peut-être yango wana moi pe lo mususu o s'attenda kité Bianca tozana bo s'attenda kité ke nako kabelo eloko bien yo ko kabela ngelo voilà sko ekamusi bango oleba manifester sengo wana me bango ba manifester colère obi ngai mutu na kolobela eza michu ana matanga Bianca non ndenga mabete to tetaka na babeke michu na matanga parce que akoyamba catégorie ya bato nyonso ozomona soki lelo Dina na yeli michu enveloppe tendance ayebisa michu kozwa enveloppe ayante mpo Dina mtapesi yo po elobi tendance eza nango nini te obligé ozomona po lelo okomona mpe madame Belleville asombi fleur na ye atie pa enveloppe ne te bopesa mwana mpo na canal ya Dina na ozomona to mpe na canal ya ndeko na biso sila akufeli papa être cher bacollègue ne mpe bakosangisa bamama Nicole bakata wana bamama top bamama Leya bakosa mpe mwa quelque chose mpo na mwana na bango bakopesa ça continue mais ko pesa si la to ya Dina na ata na compte ya Dina na na compte ba onyo so avançon na liposi michu ndo ko feli tata so yebsanga ba tendresse ba yo te mais michu envers pendant ko zoate obi ke trouble michu abosa na kaza malade ala kuna matanga non iya ko sa semblant te bato nazolo bana yo tala na lo bana moni bato bele baza ko lapa ba Thérèse ne ba lapa ata ba $1 million na jouer na 7e ndenge Gabriel lobi ata ba mbongo na jouer na ba 7e na jouer na bango to vunu ya wenge ba te be ba ndako loba ngo wenge tangu to yemba boy songo lo pakala zaka te mutu bazaka te mais mukolo basala ka wenge d'ensemble
tomona bamanda chanti baza wana tomona bato baza wana tomona bados na martyr tomona tout le wengeman esenga te babenga bafere esenga te babenga bawata po liboso na kati tokomona bango te tokosala boye te tomona bale makaba babeta gi lumbe nanga ozali tipe tomona bango babeta mokili mondo ya surprise tomoni tout le wenge babeti voyage ya surprise nga nayebaki te dinana ka présenter Michou ba condoléances lelo ndenge bateresi ya bazoganga na baya Gabi ke lelo producteur moko amonani atie se totiaka neti totiaka chiffre ataka $40,000 atie 40,000 miso ezebele producteur atie bango 10,000 la chaque obike Thérèse a changé malobe po bambongo basomo wana banozo ngo à l'époque chez maman aofonga maman terrasse ba rêve na ye nazoyebisa yo po baimilie po na terrasse bapesa 15 casier ozokoko gérer te okomisango ya yo ozomona lelo soka 10,000 na ye moko lelo soka 10,000 ne moko wike mbango alongwe nanu 2,000 mso yosoma bakiti bamesa bababa baradio banini alongwe 1,000 ya bakiti akoresone filme te akoluka zongisa vengeance rankine ezalati lelo boyilianga kolongolanga na terrasse na bimisa yanga na terrasse na bimisa yanga me bolongolanga ozomona il faut pe na loka na sala pe bienvenue chez Thérèse camarade bata chacha IGF moninga ya batu ya chacha elisano tozoneti mutu lokwa ya na biso Gabriel ya Gabi obike simana nuana loko okena ya Gabi tosangisa mama na question na nga suka oto okoshite nango metoko yango emwa mulai ya Gabi akobima na ndeko na biso Yves na tournage ya Sila ya Gabi ekoloba akosala mwa sortie médiatique na akana kanda ya Mama Étoile akoka ekoloba na Sila bongo te Sila ndeko no abengi na tournage kando longwano banjili kuna na moto nga Gabriel kutu na banga komata moto makambo leka déjà 2 semaines passées soki bango ba yeki sir na ba preuve o ndeko ba pangi ayeki nango sur la toile pourquoi ya Gabi ko ozunga susu na ko ça moi sortie médiatique à vous la parole ya Gabi je m'excuse ya Gabi neti bato bavanda na njili ya Gabi aleki ba onani bato bavanda na njili mama wala mukana njili ya Gabi poto balisi baba malgré tout mabele zwa bango ba trésor pour tout mais ba jogo bazakula ba star bazama kasi aéroport ezawa ena njili aéroport za ngengiri na njili kutu polonga neti ya Gabi soki non aéroport njili bapesa na baoka akomi ya ekenaka njili pona olakisa ke njili akomi munene ok très bien avançons soto vandi botokangi noloba no ya Gabi polonga ngengiri akende aéroport amsa kokuta akoka te pe vol embouteillage kangi mais moment toi la leka mbala moko abimaka te mbala moko akei yango te eza pa Gabriel ofinga bato oloba ozaka na kanda étoile po alobi apropos moko mabe vi oyo te étoile na balwa na batambola mabe ya Gabi yazala na mobali na mokolo abadaosécurise ye ya tata mobimba te esika balinga batumbelema ya moto sina lwanda ti kaka na mobali na tata mobali azalaki marie oyo amema bayaya na biso ya bacomédien mosusu babika na ma ya moto soki mona mosala ya kosinale bango te me bazika bainosa bato kuna baotokisi batie da ma ya moto babengao na gaz baninga bavandi baosola lelo ya Gabi oza mutu mobo il faut wana vraiment c'est obligatoire ya Gabi il faut se repentir ya Gabi tala vidéo basali Karine Pala ya Nicole Bakata ya Gabi so tali mama Karine Pala mama Nicole Bakata baza ko avancer ba pas ya Gabi akotambola te
tala CPI obi ata ba Nigeria ba ini et do ba nan ba te belé ba source ya inspiration ya Gabriel otiki vraiment sima libano moni tatouage ya munene na loboko na nini ba te belé za Gabriel ozomona ya lokando ko na biso mwasi Zena ba danser pour ba tika ba collection minene libana Zena na loba na yo ya gabi paza na film on ba petite fashion na eba na loba na yo to zu na miso Jennifer ya personnage na moni sous film wana comprendre film ngwa to juste ko Nicole Bakata poto mona merci Johnson a joué Duben Nicole Bakata a na couleur et la télé ala tango di Rwanda akanja a joué moi ça papa l'un o azonyo ko la ba belle vie na kimono ozomona yo lobalanga ni baza ba susa ya ba inspiration ya bato belé mais lelo ya Gabriel aza ko miyeba teke ce qui te moni ba Barcelone ba ta ko pa mikuse idole ya Gabi ozomona ko mutaya na succès ba cash na elate la mikuse c'est Gabriel mais lelo ba Gabriel ba koma ba soni na société lelo ba Gabriel ba koma ba tumobo ya ko ridiculiser ba lelo tous endimi c'est grâce à Gabi bon toloba nini bon asala viva riva bana balandika lokolo kanti ba bombo Dieu merci Gabriel alobela belle vite pour et pas belle bablo soni bongo elekate ozomona lelo to moni ya Gabi simba viva riva lelo to moni ba bombo ba nomi loko ba kangi ba na partout nomi loko tanga ba Barcelone ba kanga ka na partout michu to ngazaka pa dinana ba kanga ka na partout mais lelo tala lelo via bana bato tala lelo via po baza mélanger na ba mama soni vraiment mutu lokola mama Teresia ozo ko luka babiloko moko boye ozo ba ke ibutu na zaka na problème na problème na belle vie yebisa biso oyo yo o permettre mwana yo aya ko ba na belle vie ata mwana li chombe na libumuni azana ngote oh Yesu o pesa leçon morale nini o bile boya ngona ba commentaire ke boza ba impoli mona Thérèse a traita belle vie ata mona li chomba pa ma belle vie na libumuna zate o betile maboko bo sepela ti bo sepela Thérèse ye moko ne miso asali na lekechu alobi ngo to ba tuna ye makambu ya belle vie alobi ngo Thérèse alobi ngo ke abiba tu mususu kutu bo finga ba na loyenge mais ata kutu ba akati les questions tout le monde va nini au moins pense comme la belle vie ce que hier boye on va n'a pas personne ni Thérèse a rien traité belle vie ba ta raté Thérèse a lobé on émission il y a les questions à quatre ans chapin on a maloba nae aux hommes l'émission les a pas les questions battement la non on peut ça raison ce que yo yebisanga maman mukolo ko la Thérèse so kinga na fingier yo komela na commentaire na impoli après si belle vie respect belle vie na Thérèse na tout ça na lobby na ye ko finga c'est trop dur ça na lobby na ye na ko talisa batu ke aza maman ya ba erreur très bien pour na ma capacité na to jamais ba biloko mona maman Nicole Bakata o mona maman Marie-Hélène o mona maman Ngudi o mona maman Léa c'est toujours ba romi balé Thérèse na Gabriel pour na ni belle va ça bangoni bangomi balé lelo Gabriel a commis ko toucher tina personne ta maman étoile la fille Gabriel o Gabriel zo ça ba sentiment oya ko lo ba pour ni pour protéger car nini oyo ndenge sila azoboko la yo na mwana yo boza mabe ba comédien boza bata hypocrite boza la assemblate ozomona bosala ka assemblate ba comédien boza mitema mabe obi lelo pe likamobo ya mabe ko kipo ko komela madame Belleville na biso Gabriel na Thérèse ba ko suma pe champagne ba omela ba obete la ngoma boko ya ngomoni mona ndeko Thérèse a traité Thérèse abi Thérèse oza mutema mabe oza ndoki bana no bazo violer bana no moko mozo koka ko ya Okokoyate. Mutu sepe. Merci beaucoup Mutaza Mutu. Toka bwana biso déjà nini okoki koyebisa na balandi. Et puis na ba famille bota o ba otala film na biso o ezoleka.
ngai loko na osenga kana ba melomane. Pour apparition ya madame Bellevue ezaki na 7e épisode. Bato ebele bana bande bando ebate mère akoya to akoya te. En tout cas tota la film. Tota la film na biso to basé na ba distraction te. Force à Bellevue za film. Biso ne bato toza mieux placé pour la film wana. To la na ba distraction wa Gabriel te ba Teresa te basé l'autre côté. Biso focus na film na biso to tota la maître ya bota ba via maître sibitima do kitika pouf na semba moko eza kitoko te. Ba moto na pesi na ba tunya to ba linganga et la pesi kaka na Evelyne Duchesse Tunani, famille Tunani Mobimba, vraiment, la famille Lesa, famille Kialuta, famille Zanga, Bibi Moussoamba, donc famille Moussoamba Mobima, Lingarabino, famille Loboko Mobima, Nicole Loboko, la Lingarabino, tout au Bolinganga, la Lingarabino, vraiment, TV Zangonga. Qui vraiment te que na kati mabanga te boza tellement belé na pesi bino ka ba mbote ba place ozana na be mission mususu nde ba dédicace na bino ezali nzamba lola pambola bino. Merci pour bozo soutenir moi na suka en tout cas. Merci beaucoup moi na suka famille. Merci na yo pembeni ozu vraiment likanisa oyambanga. Merci beaucoup Bianca Zanga biso to tchana maboko vraiment parce que na musala oyo soki oyo ko pesa nga coup de main nga pe en retour fona zongi c'est là yango biso to kabana mbongo te mais to kabana coup de main ben émission c'est ça bon consommer ka film na biso chemin du chaos vraiment na 7e épisode déjà lelo déjà 8e de jeu zokota lelo je crois en tout cas bon consommer yango ba famille bota la film botika ok na distraction et puis na kosa moi synthèse muke na marabo to lobby awa bandeko to komisa matanga lié ya fête to e banini to sala soki vraiment boza na bolingo ya Michou Mbembele boza na amour ya Michou Mbembele il faut ko yeba au moins to ko critiquer na biso fête Maria lati bien te to ko loba na biso ke ba invité na ba lati bien te ba demoiselle d'honneur na ba lati bien te mais être cher wa kufité vraiment Papa Mbembele azala mutu ya théâtre te abotande mwana ausa théâtre voilà merci quand même tous appel en respect surtout que azali mukonzi nenga kufi boya ki soda ba romatisa nenga zaka mutu soka kufe na fonction ba romatie PPT to PCP honneur baleza bakukande bino bosa be mission bozo finga la batu yeba ke famille nyonso tende bakonzi c'est pas ina kacho maloba te miso tsana mutu na ye kande batandresse bakepa na bango babolokoko banani soki epa na bino mire eza vert yebaka babombeli oyo image wana misu mokoko kosa kolonga pa sila baoyela papa osekwa donc boyeba kosala toyeba korespecte balobaka to respecte bamort yango monaka kutu bakenda plus loin baloba laisser le mort enterrer leur mort. Laissez les morts balelana. Uzomona. Eza po muto aloba ada Joana a comprendre que et kozana babuzo balokwa ya lolenge oyo. En tout cas Michou message attend que mon pandi sango mais quand un peu qu'on revoir madame Dinana quel que soit ba problème quel que soit ba différence so bozana on a madame Dinana. Mais il y a présenter condoléances, condoléances parce que ce qui yo au permettre batunabino ba continuer ko s'attaquer na madame Dinana c'est ko se peut pas s'attaquer na madame Dinana na moment oyo yo ozana pasi na mutema parce que ko perdre papa eza iloko mo facilité donc o luka o kata hémorragie oyo awa nazolo belela na place que attend que mupandi sango na compte ya Dinana soigner image na oza na parcours oza tellement moulaï oza na besoin ya Dinana lobby et oza pe fiorité na parce que na CV na yo chaîne Dinana e longwate groupe théâtral ya Dinana e kolongwate on reconnaîtra Dinana te oui peut-être boza ba kanda boza ba 100 francs. On comprend. Mais Dinana reconnaître que tu es sa fille. Aboton dans maternité théâtre. Si la nette ne m'taboton dans maternité théâtre. Merci c'est. Les lobes tendresse ce sont ba yebio grâce à madame Dinana. Merci. Copé ça bango plus importance té. Bato ba yo copé son mailelo.
tango ozalaka na makoki te ya kosomba bidon ya mai ya 500 bango bazalaka te dina nazalaki wana mpona opeso 500 francs mais bango baye opeso bidon ya mai lelo. C'est regrettable. Donc soki o permettre eloko continuer hémorragie continuer ko salama c'est que ozo sepela ba finga tokomona ke olela papa na bonheur te parce que les abakouk baza ba sardine sans tête lokola pe oza chef na SB tu as un mot à dire, dis quelque chose okoko loba te mais comment juste passer message ba yokela yo babanga kepe mais oui babanga ke autorité moko kuli moko banga là où le cœur de l'homme là où le cœur dort là où le cœur se repose en paix. Et ça qui te côté. En tout cas, merci beaucoup Bozaki Ebele ya kolanda votre CPI Darling Love na chaîne Abino ya Kitoko boy moi na souka ya famille Bota. En tout cas, bon s'abonner massivement au continue partager vidéo, aimer vidéo, commenter vidéo tala biso baneliti souka. Toza wana ndepona kolobela bantivaleur koya ko recadrer bantivaleur parce que toza ba journaliste. Normalement, si toza wana pona ko dévoiler mabe toza wana pe pona ko lakisa malamu musana biso yango wana toza ba journaliste. En tout cas to comme na biso na suka émission na biso bien kazanga se aloba maloba na ya suka to komona na émission oyo ekoya soki nzamba bomi mokili na yete na kanda ya baleza bakuk to mona na biso bye bye.